santé nini bien Angola tata tango surtout totai sabana nzambe to bifu mugimbango za danger elongo na yakimpa to ebike nyonso ezamala ina koma bolinga tata nzambe mokena nyonso elongo na fumukimbango par rapport à ba message oyo fumukimbango apesa par rapport ya ba maloba o aloba maloba ni déjà oyo kokisami parce que ingeta ebele avingi ya koleka ya ebele so totali tolobi ke Kongo na ngai eza longi Kongo na ngai eza beni pe na sepelaka lolenge na botama congolaise pe o toza mabele ya Congo mabele ya Kimpa elongo na mvuluzi kimbangu ya bankulu bambasi fumu kimbangu makambo ya lobaka na Afrique pe na mokili mobima na 4 kwezo kokisama esa yo ko nzima ke France bakomi na délissage ingeta tota esaka bana nzambe za ba réalité ya vie tolobaki ke bato nyonso to bakobima libanda mboka o eza bana bilaka bake bazwa pote baya kotonga to pe babongisa na mboka na biso ya Congo pote mokili pe makambo yango ezo baluka nango na place ke biso to bandaya ko sala bango ekomi ko bango banda sala biso matondo tolobaka o molimo elobi tolobi ke nzoto ko sesa mutu berere mais molimo sesa mutu berere te tobaki ke to sanga na mutu nyonso to azoka kimpevi mutu nyonso to azoka molimo to sanga na stade to belela komba mvuluzi kimbangu na boso na boyebi na vérité pe kimi ezakati na mboka na biso Congo pe kimi ekota na kati na mboka na biso Congo o to taisa metala lelo to komo kufa lokola banyama eza nini akosi chinois soka ina mboka no ayo boma mboka nyonso to chinois azalaka boma kango to te sabato eza bosolo boyebi vérité mboka nyonso to chinois yaka bato bakomi puissant na monde non taka chinois linga ko laksa na mutu langi nete mais linga ka adopter oyo ya yokuta so yokuta personne ba ki Congo ko beta ngo bien so akina côté kuna ko kuta chiluba ko linga kaka chai ba chiluba wana so ka kesu côté musuku na ko kuta ba kimbala o ko kuta bina chinois ba kimbala omo bena ke ko kuta bina ke chinois kuna na kwa kuna ba ki Congo tota esaka bana nzambe bosolo boyebi vérité bango ba misana bango basalaka bachaka oyo ezali basira na bango bachaka oyo ezali ba esprit na bango yango esa ba dégâts chaînette ya Fumukimbangu oyo eza na 3 soda chaînette ya Fumukimbangu mais oyo eza na 3 soda oyo ne sivi no tete ne diongo wana banani ingeta basoda oyo batambola na mvuluzi kimbangu o babanda otambola neti te o batambola na etilelo bongo Fumukimbangu atambola atilelo ti omoni makambo nga aloba na bemission pesa nga kande to isa bana nzambe bosolo boyebi vérité pote bana ebele babongi nzela lelo mabote ebele bungi nzela pe bana ebele babongi nzela awe émission na biso ezali bosolo boyebi vérité kasi yango na bosolo vérité kasi pourquoi bino bondimaka église kimbangiste ti nani ayebi biso pourquoi biso tondimaka te ngai kuti de biso nyonso tofota bana koprier na kimbangiste kama tondo te mbuta isa bato eza bosolo boyebi vérité moyindo fongola meso mwene kokanga misu no bayibi biso ya biso ebele kokanga misu pe lelo bana ebele bakomi na nzela kokanga misu tala bamama ebele kuna bapapa ebele baza na homme de VA kokanga misu lelo mboka na biso Congo eza malamu me bato baza na mokili bazoboma yango même bapaster babomi mokili so tokenda mopanzi na bango bapede balesibienne mutu akoki kopesa mutu message mais pede lesibien mpe nayebisa gouvernement kasi ko akasa ata hôpital moko boye alekisa tous les pasteurs teste na nsima ye moko akokopa eke mama kitambala aloba makambo aloba eza solo totesa bato eza bosolo boyebi vérité ti mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolake mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin Kalibakou et Kondabiso na 4 chaînes Abino, Yann Nazareth TV na 4 émissions Abino Table Sainte, pour les présenter par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à une équipe Mobimba. Il y a les Nazareth, je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Demama, Tiffany Mokoya, pour nos confessions personnelles. Je dis un grand merci à Baboni Nabiso, toujours bon message pour Nabiso na 4 chaînes Abino, il y a les Nazareth TV. Lelo émission invité dans la Moukoya, Lelo Vimiskize, Izana.
un invité très spécial au Bolera, au Bossepelani, avec Maman Kitambala. C'est avec elle, nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne, les Nazariens TV, tout sur vraiment, Masolo Belina, Maman. Avant d'abord, on a présenté Maman Kitambala, l'ancien à la régie, sur Katikyo, Difiaba, Nanzambi, au Saba, Nanzambi, le Komo, le Sa, comme on dit. Il y a la servante dédiée Maman Tiffany Mokwa, et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambalo ya daba pascal bakokata. Allez, Katela, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko tuma. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Voilà, on a bichot ça le plaisir, on a Philomène Moukoya Motema Vivance de Humbo depuis Londres. C'est aussi plaisir à celui qu'on appelle trois fois boss. Jack pour depuis France, David question vraiment le sang comme on dit. Et salut, vraiment plaisir. L'ancien, on va ma caméra pour caméra là présenter mon invité à Mkwalolo, Maman Kitambala. Bonjour, maman. Ingeta Matondo Mbuta. Santé Nini. Bien Angola tata, tant surtout total saba na Nzambe, to bifu mugimba ngwa za danger. Et donc on a yakimpa. To ebike nyonso ezamana. OK. Moi gentil par rapport à téléspectateurs au bazio encore Libaku ya Rolando na kata chaîne na biso ya les Nazariens TV. Ingeta Matondo na lingi krabino na sotu mingi na koma bolinga tata Nzambe mokena nyonso elongo na fumu kimbango. Bato nyonso tu baza occasion ya kolanda biso. Tozongisa lokumu epa tata mokena nyonso. Toyebaka o ezoya na ope dingi ekoma Matondo. OK, merci vraiment Maman Kitambala, ça vraiment Mikolo Belé to meki ko benga yo bana vraiment ko réagir dirais-je disparition na yo na kati ya internet ezaki dirais-je d'abord à quoi d'abord. Ingeta Matondo nazaki mona déplacement momoke. Siko nazongi en plus penga na tel saba na Nzambe na leka émission comme pamba te. Ngaso na leka émission ezaki na yo pesa message au modi motalisi. Yango ni na lekaka Matondo ingeta. OK, merci vraiment Maman Kitambala. Na to ba d'abord message nini oyo memeli mon message nini oyo ba tous les spectateurs au Orlando en ce moment message en eza d'abord. Ingeta Matondo to yebisaki ba na Nzambe to lobi na 2021 ezali maloba fumukimbanga lobaki na 4 écoles Afrique. Moindo fongola meso mwene balobi ko kanga misu ba biso ya biso belé to yesu na 2022 to lobaki makambo to monaki na 2021 o to mona na 2022 aux applis spécial koleka siko to yito kota na 2023 on est à chiffre 3 ingeta Matondo c'est que to yebiki ya malamu oyo tata bongisi ezali mais mokili ezaka na kata tourbillon
likolo ezaka na signe ya rouge matondo. Par rapport à ba message oyo Fumukimba wa pesa par rapport ya ba maloba o aloba maloba ni déjà oyo kokisami ingeta ebele avingi ya koleka ya ebele so totali tolobi ke Kongo na ngai eza longi, Kongo na ngai eza beni pe na sepelaka lolenge na botama congolaise pe o toza mabele ya Kongo, mabele ya Kimpa elongo na Mvuluzi Kimbangu ya bankulu bambasi totalisaka bana nzambe oyo eza réalité bosolo boyebi Fumukimbangu makambo ya lobaka na Afrique pe na mokili mobima na 4 ko ezokokisama esa yo ko ndima ke France bakomi na délissage ingeta totalisaka bana nzambe eza ba réalité ya vie tolobaki ke bato nyonso to bakobima libanda mboka oyo eza bana bilaka bake bazwa po te baya kotonga to pe babongisa na mboka na biso ya Congo po te mokili pe makambo yango ezobaluka nango na place ke biso to bandaki kosalela bango ekomi siko bango banda kosalela biso matondo po te Fumukimbangu alobaka ingeta mais yo zo ba ke Fumukimbangu ko ba message wa pe kokisama ezokokisama France ezokokisama continuer suka na kokokisama ebele ya koleka tandis que mboka na biso eza na guerre eza na est totalisa bana nzambe guerre totalisaka bana nzambe eza bosolo ba massacre tolobaka o molimo elobi tolobi ke nzoto koyi kosalisa motu berere mais molimo esalisa motu berere te tobaki ke tosangana motu nyonso to azwakaki mpevi motu nyonso to azwaka molimo tosangana na stade tobelela kombo ya Mvuluzi Kimbangu na bosolo na boyebi na vérité mpe kimia eza kati na mboka na biso Congo mpe kimia ekota na kati na mboka na biso Congo po te meme na bakonzi na biso ezaki ya molimo deja prépara nyonso ya malamu meme bitumba na est esila nango matondo neti bitumana est lobby que no guerre est avant si la football sangana bino tubo bato nyonso OPV o ekitelaka bango ingeta to lela pena na stade mais to mona a bato botaki ko sala ngo sangana ki église catholique bomona ngai bakimbangiste bino biso tolo bakimpevi tolo banzoto te to bato molimo atako tunga te mutu tu azwaka kimpevi mutu tu azwaka molimo totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité babi molimo ya nzambe asolo esangisaka epanzaka te lelo maboto ebele epanza na koza baprophétie lelo bana ebele bakomi na banzela koza prophétie molimo ya nzambe asolo esangisaka epanzaka te biso toloba te ke tolobi bapaster te tolobi mpe eloko tolobi nalobi mpe mama kitambalaka te po asisa bituma na este tozoloba yango ke bato nyonso to bazwakaki mpevi basanga na stade meme mpo na este te mpo na mboka na biso Congo po te na barond point mpe bato ya mabe basema oyo eza makambo ebele même tala lelo bandeko na biso belinga bakufiki ça c'est ça monene mais bato balingi ka bakanga misika moko lokwa na prince bakanga misika moko mais so totali toza na bitare ebele na kati na kisasa na biso ok gouvernement pe na biso koyi kotonga bandako et tokotisi ba prince etieli mpe bato courant epesi mpe bato bandako ya crédit bafutaka moke bakote ezali ebele na bakikola bakote mpe ezali ebele awa ebele so okoti na bakati bokosuka te mais kota okokuta kuna ke bapla malamu totalisa metala lelo tokoma okufa lokola banyama eza nini akosi chinois soki ayi na mboka no aye oboma mboka nyonso to chinois azalaka bomaka ngo totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mboka nyonso to chinois eyaka bato bakomi puissant na monde non taka chinois alingaka kolakisa no motu langi nete mais alingaka adopte oyo ya yokuta so yokuta place wana bakikongo akobeta yango bien so ake na kote kuna kokuta chiluba kolinga kaka tia yeba chiluba wana soki ake esu kote mosusu kuna kokuta bango bakimbala okokuta pena chinois alo bakimbala omwa pena kokuta pena ke chinois kuna na kwe kuna alo bakikongo totalisaka bana nzambe bosolo boyebi vérité bango bamisala bango basalaka batiaka oyo ezali basirene na bango batiaka oyo ezali baesprit na bango yango esala badega mais nzoka te na kati na mboka na biso Congo toza na bato baza na boyebi toza mpe na bato batangi basisi koleka bachinois neti banani ebele ya koleka te totalisaka bana nzambe te totalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité mboka na biso Congo eza longi nga nazalaka fier nde na botama congolaise nabetaka mpe na tolo mpo nazala na province du Zaire na Angola molimo nzambe etalisanga ke nazonga na mboka nango eza longi eza beni eza paradis oyo bato balingaka Congo nango eza longi paradis oyo bato balingaka tandis que il y a toujours des massacres ti sikoyo na kati ya este na bungananga nani tutu ba M23 bazo massacrer te natalisaka ngo likolo nalobi ke basoda nyonso tu ya FARDC balata chaînette ya Fumukimbangu oyo eza na 3 soda chaînette ya Fumukimbangu mais oyo eza na 3 soda oyo nesivi nodutete ne diongo wana banani ingeta basoda oyo batambola na Mvuluzi Kimbangu oba banda otambola neti te obatambola na etilelo bongo Fumukimbangu atambola atilelo basoda oyo batambola na Fumukimbangu
lokwa banesi banolitete banediongo botso bongo na kingo tobela kaka koma vuluzi kimbangu liboso pote bawangana oyo eza fumu kimbangu bafina oyo ezali kibiso siko tozongela oyo ezali kibonzambe na biso pote basekret ebele bango masasi ezozwa te me biso mpe na kingunza toyebi baservice ebele oyo mutu masasi ezwa te me nga na beti ye masasi ezwi totaisaka bato eza bosolo boyebi verité ingeta pote mabele oyo eza na pouvoir ya koleka ebele ya koleka mutu muso olobi ke oyo ndenge aza bakufaka te oyo ndenge aza be mundu kezwaka ye te me biso na kingunza toyebi eloko nini tokosala mpe mutu wana masasi ekoti na nzoto ingeta tokotindela bango mpe banzoyi ingeta toza biloko ebele totaisaka bato eza bosolo nde boyebi verité olobi bafina kingunza bafina kibiso oyo tosambela nzamba bakoko alobi moyindo fongola meso mwena me bato ebele omona teke bato ebele balobaka fumukimbanga bato ebele balobaka fumukimbanga makisi siko bato bakonsidera. Mais pourquoi bato mosusu balobaka fumukimbangu aza ndoki? Pourquoi tomonaka bato mosusu balobaka fumukimbangu azalaka chef coutumier siko mosusu babengaka fumukimbangu prophète siko mpo nani badiférence tedanika totalisa oyo eza bosolo boyebi verité tosambelaka biso tozotatanga nde mokili na nyonso kakeli bikama biso tose na moi kasi na ndenge mpe nzambe asali biso akalisa biso na 4 races na 4 races tomona poso bleu eza wana jaune noir pembe est-ce que olandi so total mpe na 4 races wana tomona mpe toza na 4 prophètes oyo nzambe atindaki moto na moto ezali prophète na ya ye tomona Jésus Christ tomoni fumukimbangu tomoni Bouddha tomoni Mahomet totalisaka bato eza bosolo boyebi verité me ngai prophète na nga azali mvuluzi kimbangu mvuluzi ya bandombe matondo mvuluzi ya bandombe wana ki prophète na yo mais ya biso na yo mutu tovandi no pembeni ingeta matondo voilà to continue ok olobi ke kimbangu aza prophète na biso ya bato maino mais pourquoi séparation oyo salami entre bino bamvuluzi nde bamvuluzi bato PV na bakimbangisa oyo bazalelo séparation oui séparation et salamité elika kotalisa toza na deux camps na deux camps oyo ezali te yoka te fumukimbangu aza moko yoka deux camps elika kotalisa nini fumukimbangu aza molimo santo aza kimpevi muta vuluzi kimbangu molimo santo kimpevi po te yasalelaki nzoto tasalelaki nde molimo mais quelque part côté mosusu balongola molimo bakoma kosalela nzoto donc ate nzoto esalisa mutu berere mais molimo ekoki kosalisa mutu berere te molimo ekoki koloba na bino place oyo botia eloko te eloko ya mabeza molimo ekoki koloba zwa eloko opoza awa mais nzoto ekoki koya kobakisa mabe likolo ya mabe toza na kintuadi kia bangunza na kintuadi ya pamba ngai nazali mutu ya kintuadi kia bangunza na kintuadi ya pamba ingeta kintuadi ya pamba na kintuadi ya molimo nga tukaka mutu akimpevi ingeta matondo te talinga te ezaka différence po te miso eza na matoi munoko apesa na matoi makambo siko bolobaka yango monana miso epesanga kanda omona siko bato bakomona na bemiso abi mama kitamba ndenge azala peut-être amela drogue oyo mama kitamba amelaka diamba te namela nde kimpevi totesa bana nzambe eza bosolo boyebi verité atolobela kimpevi po te nzoto esalisaka mutu berere po te eza na esika oyo fumukimbangu anyata songa na kee na nyati yo keo nyati mutu taki anyati ekoki lokolo nani ekoki ingeta eza na kasho batia ye na boma soki ekomi kaka mokolo oyo ye abimaka na kasho wana mire wana ekweyaka bamindele baya batutu baya batonga ekweyaka kaka so tokee na banzela babakongo okokuta bamiracle babikamo moko asala mpe ebele wa mutu mosusu alobike na kati ya mboka oyo bato bofundi ngai nakimai na prison mibali bando oyoka te basi bandumba esalama olandi mutu abotola ye nzombo akende akuta yango bazwi bakoti setalaka mutu bazwi bakoti na kati ya fi bazwi batie acide basude mabimi likolo atamboli likolo ya mai asala babikamo ebele mpe akontinua na kosala yango mpe atandama na 24 mpona fumukimbangu avuli seke fumukimbangu eloko na ya kimpa baza danger bamvuluzi na nga ya biso bayindo mais pourquoi bino na oyo bazaki biso na oyo te mingi bino olingaka kokweya kuna na soki na kimbangiste biso tozoloba fumukimbangu atikaki kasi eglise te
atikaka molimo. Mais kasi ça quand ndenge mo neti pe la Bible aloba que Jésus batike église te mais ça apporte na ça discipliné sur cette pierre je bâtirai mon église. Aloba bongo ha. Ingeta matondo. Mais non eza pe que non ceux qui bank batike église te to romona on pe que non bana na ba descendant na ba créer église. Omoni makamunga aloba na bemission pe sanga kande. To ota bana nzambe bosolo boyebi vérité po te bana ebele babongi nzela. Lelo mabote ebele bungi nzela pe bana ebele babongi nzela. Émission na biso ezali bosolo boyebi vérité. Kasi yango na bosolo. Ingeta vérité kasi. Pourquoi bino bondimaka église qui mangiste ti? Nani biso pourquoi biso tondimaka te? Ngeko te biso nyoto to foto bana koprier na kimbangisi. Mais je comprends bokenda te. Na point okenda te. Biso siko kimpe vende to boyi nzoto. So boko ba kondima kimpe ve kota kuna omona biso soto to kozala. Kasi tota isa bato eza bosolo boyebi vérité. Te kasi te biso to sala kimpe nzoto esa isa mutu berere. Mais molimo esa isa mutu berere ti. Esa tota isa mutu ti. Eza bosolo boyebi vérité. Siko biso nyonso to ba africain ko tifanye ndeto sambela ndena kimbangisi. To yebi te ezalaka bongo. Mais siko ndenge nini ekoma division. Ba mama na bazana kamba ba grave antior. Nata isa bato eza bosolo boyebi vérité ba mama na bazana kamba. Kama oto yoka kama oto. O bango pe bazo combattre bato ebele na kati ya nkamba. Tota isa ka bato eza bosolo boyebi vérité. Biso to yolobela makamba kamba te. To yolobela kaka bimiango ofumu kimbanga zo sala bato bazo témoigner na bakisi bato bazo témoigner na mai po ta sali 30 ans na prison bazo peleka mai. So 12 heures ebeti bazi ba pipi batie na misu bazo talise moi. C'est que na 30 ans na sala ki tobi o ezali année ya to ni tokota 2023. Eza année moko ya makambo malamu mabepe sebili. Ozolanda yango molimo etalisi mutu nyonso to aza na ba problème il faut azwa mai ya chukululu. Ingeta matondo nyonso aza ba problème. Ingeta soza nini mai ya chukululu. Mai ya chukululu ezali. Ingeta matondo ko découvrir yango toza kati émission matondo. Ingeta solo mai ya chukululu. Voilà to yala. Ingeta. Mais maman Kitambala est-ce que déjà ça est arrivé déjà besoin solo là déjà me contacter pendant ni nani oaza kama oaza numéro 1 église qui mangisa d'ailleurs yo pesanga kande na soko yeka to sala émission benga na plateau na yo okwesanga ka ku okendaka na ka kuna na kamba to ba est-ce que d'ailleurs arrivé bo contacter moi le solo ba batinda ka pa nanga kasi po mingi ka so to yo se émission na plateau na bino za boko ya ka kuna ngalo binga za kintu adiki ya bangunza kintu ya bangunza ina ko réunir so tellement papa Simon Kimbangu te Simote to ba Simote papa Simon Kimbangu to ba Simote mvuluzi Kimbangu Simote kotisi ba mindeli Simote kotisi ba tem biso to ba Simote to ba mvunga na lo ba mvuluzi Kimbangu Simote ayo bi na lo ba Simote so lo bi Simon okotisi ba tem kasi biso to ba Simote bongo yo mona yo kama tondo te mbuta to tesa bato eza bosolo boyebi vérité moindo fongola meso mwene kokanga misu no bayibi biso ya biso ebele kokanga misu pe lelo bana ebele bakomi na nzela kokanga misu tala ba mama ebele kuna ba papa ebele baza na homme de VA kokanga misu lelo mboka na biso Kongo eza malamu me bato baza na moki bazo boma yango même ba pasteur ba bomi mokili so to kena mopanzi na bango ba pede ba lesbienne mutu akoki kopesa mutu message mais pede lesbienne pe na yebisa gouvernement kasi ko akasa ata hôpital moko boye alekisa tous les pasteurs test na sima ye moko akokopre ke mama Kitambala loba makambo aloba eza solo tout esa bato eza bosolo boyebi vérité yo pasteur liboso ya cher na otelemi olobi ke molimo na nzambe etalisika 10 personnes na kati église nanga bayotia $100 batelemi ka 5 yo so otika so obi 5 yana bayotia 50 batelemi 3 olobi 2 wana na bino bato ozala kati ya église boyela nzambe oboyaki nango molimo ya nzambe etantone liboso ya cher po molimo ya nzambe so olobi mikotikala molimo ya nzambe so olobi yo pasteur na bino atantone liboso ya cher kasi akomisa bino bamarchandise bakomisa bino badépôt totesaka bana nzambe eza bosolo boyebi vérité bakoko na biso akala bautilisaki kisi moko te eloko moko te mutu akoki kokufa baluki na nsima ndako abuki likasa ya tie na zolo mutu atie ntie mais lelo soki abiki lelo soki otala na nzela okokuta bacorbillard mikolo te kaka bana miki totalisaka bato kasi vie précède mpo botalisa bato eza bosolo boyebi vérité yo olobi kaka au nom de Jésus nyonso to au nom de Jésus mutu amona mpuku na ndako au nom de Jésus mutu kuna mona eloko au nom de Jésus na mpese mais nzoka te nzambe apesa pouvoir likolo ya enioku mutu azalaka pouvoir likolo eloko eza lolenge moko lolenge nzambe akeli mutu ndoki mutu abakisi jama koboma ye lolenge aza bongo
ata na deuxième monde babomaka mutu ozwi mutu okomisi oyo teta ntaba tokomisi esoso tokomisi eloko moko bende ozwi pouvoir likolo ya eloko wana me nde naza boye mutu okozwa pouvoir te ka nde naza boye obomaka nde naza boye soki obalusinga eloko te lokuta katu bapaster bakosa bino ti abimisi mutu bangolo abimisi bato biloko na ndoto ngolo kuta vanda na potopoto na mokili bona kati ya libumu potopoto eza totesa bana nzambe eza bosolo boyebi verité bapesanga kanda nese gouvernement tielanga bango nada kokota moko nada kobimisa bango moko nakali kamna bapaster te me totalisa bato eza bosolo boyebi verité o totesa baka bosolo boyebi verité nga sa problème na bapaster te tobungisa te bango nde babungisa bato nzela bapaster babomi mokili bango nde babungisa bato ebele nzela totalisa bato eza réalité balobi moyindo fongola meso mwene est-ce que totalisa mutu eza bosolo boyebi vérité to baka vérité bapende balesibienne bango wana kama kama mabe bapoisson tout kaka kuna pasteur nino oyo baza pede pasteur nino oyo baza lesbienne oyebi yango te na tanga yango naloba yango naza kuna liste na bango oyeba te ke naza na liste na bango na liste bapaster nyonso to baotambola na lokuta nazalaka nango mpe nalobaka yango non nalobela bino na Denis Lesi natesa bino eza bosolo boyebi vérité ti omoi ete kuna akomi na pétage oyo totesa to bosolo boyebi vérité sikoyo makambo Denis Lesi azosala yango bapaster basalaka me ye lokwa azoconfesse na ye tout le monde mokili mome bacomprendre ye yango omoni yango mema lolinga bongo sikoyo moto ataki mpe veut pas comprendre ke ye déjà kuta azosala répatance sincère ye osala de répatance ok mpe so kati totesa bato eza bosolo boyebi vérité azolakisa oyo baninga na ye bazali kosala na bango sikoyo abandi sikoyo kolakisa bato ndenge ezalaka mpo okokuta paster mosusu na kati ya chambre na ye azomela azolia oyo apekisaka bato basala yango te me ye na kati ya chambre na ye na kuku asala yango sikoyo nga mama kitambala na bango cameraman to na banga yo muta mokili to na banga nzambe pourquoi na yesa bina kenda bariti ngai na bina pe banjema mokili ona tesa bona banga na bina nzemba maki kalambai to na bina nzemba nani bato bokatisa baza maseke te nzoka te baza bango na maseki o bokatisa baza maseke te bango na baza maseki bona kobina nini soko no de gege totesa bato eza bosolo boyebi vérité bobunga nzela buli yeke moyindo fongola meso mwene yo mutu oyo otala wana kata ndako na oyebisi ke nga na ndako na naza mosala nzambe na mila masanga te yo oteyi mutu to oza molimo na nzambe touche mutu opesa eguna ye te yebaka ti mutu aomela guna ye te wana yo nde opengu osumuki ozwi lisumu pesa mutu guna ye me sambela molimo na nzambe touche natalisa oyo eza bosolo boyebi vérité nalela bango fort nayebisa bino te te bato bokanisa baza maseke te oyo bino nde bokanisa baza maseke te bango wana nde bakadi ya pembe nga ata na mati na bino meme na bajournaliste bomona yango te na mawa mati na mutuka na ngai mama kitambala banda tobandaki toyoka ata nzembo ya frère moko te me banda tobandaki atoyoka ya bina file toyoka ya wera toyoka ya jibe natesa bino bosolo boyebi vérité nabanga yo moto ya mokili bokotata mokili na nyonso oyo akeli ngai oatelinga moto na kuku bosala mabe bobima basin mais na côté mosusu boza jamais ingeta matondo ngai moko pe na kanga bana ngana soto toketo vandi ba se distraire ingeta matondo ingeta kuna pe sona ke suko libérer bato ebele neti banano libérer ba totalisa bato eza bosolo boyebi vérité ndambe amoni mokili na biso elingi nde vérité te oui pasteur atemi bozo cher mi c'est comme faire outi déjà ko benda diamba na kata chambre yo ebaki tayeka libozo ndini kuna zomona mais bato ba tesa bino eza bosolo boyebi vérité bozo comprendre te ok toko continue toujours l'émission sur Mama Kitambala merci de vous répondre nous ya na mituna nanga na ninga mom keto zonga sima siko pourquoi bondimara papa Simon je parle de Simon Kimba bondimara été tondimara nani te papa Simon Kimba Simon je parle de Simon o azana kam qui ton dimete pour nani qui comme nani Simon Kimbango ti boton dima Simon Kimbango te pour nani on dit tout autre sabato eza bosolo boyebi vérité ngai nazo la fumu Kimbango et Simon on dit maraide on dit mendo on dit mara siko bafumu Kimbango baza combien nde to lo baradie les pères nandimaka mvulu si Kimbango na tuni siko fumu Kimbango baza combien mwana mususu ala na kamba mususu ala wapi on numéro za numéro 1
nasa ini ondimaka ye ozala kasi nayebi te aza fumu kimbangu teti yo lobi nandimaka fumu simo kimbangu matondo ondimaka ye ingeta matondo anju pa kobengo mpe na kamba koke te totesaka bato eza boso boyebi vérité papa nga aza mongunya na ye te naza mpe ennemi ya motu te me natalisaka bato eza boso boyebi vérité aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazaret lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangata nzambe ya le nazarien